légaliser de Katara après qu'ils se tu leur files. Tu t'arrêtes ici, ils vont passer seulement. Oui les gars, quoi? Amand Rafia toujours. Nous c'est Mangongele. Inspirateur des Rafia dans d'autres n'importe. Imbécile. Pourquoi pas mon film mobile? On va la mettre ça. Ouais. Bon, ya seko. Il faut pousser de l'autre côté. À demander. Wasabangala meso. Mwene. Esengo te. Esengo. Esengo. Eli mukolo ko mangongele. Lelo eza mukolo ko mango. Mangongele. Esengo te. Esengo. Ça esengo te na bobo namu. Il y a une mango bae. Quand nous voulons collecter un nouveau monde, c'est un peu moins sika. Sokozate, bakosale la yo. Ndangi, sokozate, bakosale la yo. Chulomba, sokozate, bakosale la yo. En tant que grand couturier. Oh, la série numéro 1, prophète ou professeur. Magog, couturier même comme Falanga. Comment Falanga? Pendant une nuit, ça va se lancer dans le poteau. Oh là. Personnaire akoko mangongele na kati ya mangongele basike likambo oyo eza likambo pasi pe bisengo c'est grâce à koko mangongele nda sengisi biso bilenge kotumine mpona kolakisa bato vive voix ya style oyo tolati lelo oyo babengi yango style mangongele ola meso maison na yango babengi yango maison BFF eza ya biso bamessager toye na nouvelle collection ya biso moko tolati mumele te me tolati bukoko nde yango tokoni défendre ekiti na l'homme noir vis-à-vis ya koko mangongele soki lelo tosangani arie mangongele grâce a bakoko bamessager bango nde basala mboka oyo ndeti lelo topesi mbendeke arie ezala koma koko mangongele vive voix ayaki na liloba nzambe mpona bomo ya seko mpona mokili mobimba baboya bakoko kimbango mangongele bakobeta mafimo nini kekele. Kaka ningo tobaki les jours ngoyo. Les jours moi, jour ngoyo. Ko kate ko kaka. Ba kosa ka er na jour makambu. Ko kaka le fait ngonde ngoyo. Bilenga kimbangu biso toye. Ata le premier sapeur naturel. Sapeur le bichon du monde. Ko kolingo la. O nga Jenny Vexas, o nga Yoshi, o nga Kenjo. Awa, o doka mutu. On le cancela nini? On doit banga nini? Ko banga za makanisi. Akole pas. À demander. Mwene. Mai!
il faut pas la naro de venir de notre salaire. Il faut pas passer là. Et ça de l'autre verset c'est de venir en mettre. Mais à ce moment là on pas na biso. Il y a un moyen de voir qui ça mo qui mo bimbaga. Si toé la création et passion, il y a autre menu couture, va ressentir tous les couturiers du monde. Même manaki, nakingo. Bon on la met ça. Moine. Arrêt Mangongele. Toi kofongola nzela obabengi nzela ya Mangongele. Soki ezaki Mangongele tembele wenze fongami te. Mangongele opesa biso connaissance sacrée des esprits planétaires. Laki so molato. Mamba te batuna biso ke bayindo bazaki na batambola ki mutakala. Kasi biso to na molato. Baba premier couturier du monde. Quand tu as couvert un bandera, il y a des bakoko. Les besoins de la molato. Molato la carte magasin, la gambela, la lingwala, la zando, par-ci par-là, la kato, romona en côté. Mais là, tu as la sambola, il va y on a tambola qui moutaka la mkolomoko. Hey! Antoine arrêt à Mangongele. On a fait il y a arrêt au Yende le 10e anniversaire naïe. Ici, on a qui première s'appelle le monde entier. Il y a un autre peut pour représenter ici naïe. Il y a biso baïn de biso de salia o. On a baïn de dios de la chaîne. On a qui a dans maïen et bien biso la coco. On peut ça maïen ya bossa la bio bonus de notre pas petit histoire awa parce que corruption yaki munene lokuta munene ya koloba awa ete are oyo komona ngo are kawaya et grâce à bakoko ba messager toujours kizolongo bazongisaki yango are mango Mangongele la vive voir corruption et les gars qui makasi apesaki ba mongo 50 000 30 000 pour la bataselko 20 000 pour la bato oyo ba charger. Mais il y a des gens qui ont Mangongele c'est l'on qui dans la Congo à partir de ce moment les messages qui sont arrêtés Mangongele pour la mobile il faut ça Mangongele né en on est plus de tika na ngo pour la accès ba vivre voir que bakoko ba yeba comment Nzambe C'est grâce à Père. on connaît pas à demander moine quand moi c'est comment on yanza combat moi c'est un hôtel esengo 10e anniversaire comme Mangongele soko zate ba salela yo poko chilomba ndengo zate ba salela yo poko ndangi ndengo zate ba salela yo musala ya musala avec les messagers de notre centre pour lingwa là représentant numéro 1 ya lingwa là quand il va lingwa sur Washington ba du certains sur ko communini ola ya ngo mona sengo tsa la ngo lelo ya ngo ko Mangongele lingwa lo ba ezali ko bala kinga sana Mangongele grâce nani ya ko Mangongele pole ko ya mbo off wala yimboka wala bada ya ngo mona temi arrêt Mangongele le angolo arrêt Mangongele angoyo bilenga Mangongele ba ngoba ye toye ko kabula na batite be ko sangisa entre Mundele na Moindo yangoyo bomoni bosa ngoyo rafia en convexe oh et Mundele na Moindo to sangani ezo sangana boye boye ba bien ko langa tambala mutakala te ala bilamba ngoni ani afia anniversaire ensemble ko lingwa anniversaire ensemble ensemble ajua combattre mais caché et ça abisso ouais être misé la boutique na bina louvre kato lac no itaga wanza libulu medi momele et ça la raté que bon la que nous sommes là la boutique
Bah, il va bon, on attend du club, on a pas de bon, on a eu. Mais Evra Misé, il travaille dans l'idéologie comme Mangongele, style Mangongele, griffe Nango BFF. BFF, Bana Poto, Bana Luanda, Bana Ngola, Bana Kini, oh Tikali, Etali. Bon, me la mets ça. Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Quelle est les mailles? Mais pause, mets la pause. On doit continuer là-bas une dernière fois. Les Médine Congo, à partir de côté, on va dire à la boutique. Oh, Zandou, l'ouvre, Catolac Moro. Oh là. Oh, ma solo, et aimé. Oh, comment Mangongele. Style Mangongele, idéologie, il y a Mangongele. Bon, à connaître pas, à demander. Oh, Bangani. Disait, mais les grand-pères en haut. Disait, mais il y a un haut. À connaître pas, à demander. À demander, c'est pour ça que je vais vous dire, couleur. Oh, par contre, on a des choses, il y a un haut. Avant, mon élève, son immeuble. Quand on l'a foufou. Quand on l'a moutaralate. Quand on l'a molato. Il y a un mot raffia. C'est le plus cher du monde. C'est du raffia. La boutique, oh, j'ai été. Johnny Blacksas, c'est pas Hollywood. Johnny Blacksas, on look at Makambu. Oh, Oiba, Dizan. Oh, Dizan, c'est. Oh, le mal Korobor. Kokopoto. Kokangola. Kokisasa. Parce que nous avons voté. Mais la 10e année, il y a un Mangongele. Il y a un plateforme, il y a un Mangongele. Il y a un Mangongele. Il y a un Mangongele. Notre 10e anniversaire à Koko Mangongele, grand esprit, on appelle ça connaissance sacrée des esprits planétaires. Il y a Makambo, tu as l'explication du monde, la vision du monde. Tu as la lutte contre la pauvreté. Tu as l'acceptation qui va contre la bus, mais qui n'est la bilele. Bilamo ko lukango la magasin mundele ozo ya ngote. Ya ba chinois ko to ozo ya ngote. Ba ko basuli ba ko la tsaso molato. Ko bengi banana seti likolo, rafia na rafia. Donc ça n'est bilele ya ba ko la biso. On bende na moto. C'est mania ko Mangongele ka peso makambo ya bwana na paele. Aiba fa ba to mangi musulu mangi. Bongo la réserve d'attendre ça. Connaissance c'est que les esprits planétaires ba to ko luka. Ba ya biso to pesa bango ya ngo. On va dire maele ko batie biso ezali. La création de façon technologique pour application pour la sur la carte. Car le mois ni grand-père a tué Massikoyo, il avait Mela et la Kara, et Kokisami. Donc, on est conçu en Europe, en Amérique, en Asie. Donc, Mela et Kokisami. Debout, Africa. Donc, musulman debout, Africa. Donc, debout, Africa, avant cité. Ce mot, c'est ma boye, dans mon lendo. Et puis, la première noire. On a créé le featuring entre les blancs et les noirs. Il y a un mot. Dans la banque, on a boilé salamate. Convexe à Rafia. Rafia en convexe. Aya, il me rend Chomboyali. Soit vous avez poto, vous avez un poto. Ma seule est là, vous absolument seul. Pour y boire, la tango l'anté. Et puis, la salamate. Et est vrai qu'elle est dynamisée. Elle va que ça, mais il va y soutenir, il va y mettre. Comme Jennifer Tess, il va y avoir des bosses. Koko lingwa la yo quand il va voir ça bandimi ko pesa biso courant mais ça na mutu mo ko kale kaka Koko lingwa la cette fois-ci na méchant méchant na ngo et pas ça couturier wana libanda o nga yo Johnny Blacksas o nga Yamba Moto o nga Kenzo boa bana pour Evra Misé on a boutique moi na ngote Zandou l'ouvre Catolac Moro Wanza Libulu Médine Mombele yangote Evre africaine, style Mangongele. Yango bilenga Mangongele ba esikoyo. To laksa ba indo. Do lenga ni to rola tela. Ya rapon ba da costume, on moi da costume da boye. A partir côté dans l'Amérique se présenter. Ben costume BFF.
BFF. Yango yo, c'est dans le costume. Bon moi m'a rappelé seulement. Voilà 3 pièces. 3 pièces. Attends la gilet. Le gilet là vantité, ninga bodo kamutu. Oh yo, elle connaît pas demander. Il y a jupe. Mais elle a pas de ça. C'est la 4 pantalon. Je suis en zone ici jupe. One poche. Oh, one poche là, on est bête à Mikolo yo. Pour ta ninga lelo. Une nouvelle collection. 2018. 2018. Et c'est la maquille, le 2 juillet. Le 2 juillet 2018. Avant de goûter une nouvelle collection Sika. Oh, abonnez la communauté. Pour la tango, il faut aller en kin. Pour la boire la maïle, ba indo. Comment que moi il t'embla mutakala te. Donc à partir de ba indo, ba ninga biso Sika. Ba que les Cambodais yango yo tout ça nango. Donc continuer la continuer les Cambodais ko mongola avec bilenge wana kaka. Ba oya. Mais tu as faut me belé. Et à un moment là ça peut roter. Et à coutirer ba ali. Ba coordonner bazali. Ba style ba ali. Dengo ba monga te premier défenseur. Premier sapeur du monde. Sapeur le bichon du monde c'est ko lingwa là. Aventure te. Oh nga yo sunani. Yo nani. Ah banga. Ko banga za makaniso banga po anini. Ko banga te po une collection senini. Essayez déjà. Asengo bana poto. Bino tu vas par-ci par-là. Si tu as bino ke mola tu bakoko la biso balataki yango yo. Pamba te batu ba beke ko kwazaki na elamba te. O atambola ki mutakala. Mais bilamba o babengi yango bilele. Babi a connaît pas demander ce qu'on évite, il faut retourner. Si ici à Rafia. Ça et ça a mis la machine à Mundele. Si le camp dans le magasin Mundele, on reçoit un hôtel. Le camp on a l'ouvre, le camp a Kato, le camp a Bagambela. Bakoi va au Mongo. Bakoi va au Mongo. Mongo va au Mongo. Connaissance c'est la carte à mon qui a relaxé. Bakoi on s'entend avec Mutakalate. Parce qu'il a bilé la bango. Ici à Rafia. La ville est plus chère du monde. Oko lukango aya akuta bakoko bazolakisa molato ke bakoko la biso bazalaki na molato abenga ngo bilele yampa ya moto lakisa molato ki ba connaissance wa ke bakoko bazalaki mayele belé bango ne bakelaki biloko ebele to mona mokili kasi munela ko misako ko zo ba ko bazalaki zo bate ko bazalaki ne mayele pamba te yela bandaki da makambo tali chimie ya banene makambo technologie ya bandela makambo tali création invention pe makambo nyonso mais bango ba iso kelasi na bango ko sa biso to sali tongate to sali butote mais ko connaît ko la molato nous avons bagi na biso nous avons bouton na biso nous avons bikoti na biso nous avons papa na biso donc nyonso ezali to kele eloko moko te kasi to ya ko la preuve de preuve on peut kimbango la kiso ki bana wana bakola maele ebele to ya biloko ebele bakasa père bazali biso ba toza na kati kasi bobanga te toza déjà wana boya tosangisa maele otumba baki bana bakoyana maele ebele mpona bakisa mokili mobimba topesi bino kaka bonne chance bolanda makambo na niveau ya poto na internet par-ci par-là tozali déjà bana ngo babengaki bana wana bakoya nde biso oyo bana mangongeli 4e génération Coco, voilà. La qui ça va moi bilele yapa. Neto ko la qui ça va. Ba indo ba ba ki Coco la biso atamwa ki mutakala te. A connaît pas à demander. Le mango ndango. C'est nous à partir de le mango ngoyo. Bilamba ni oya kutu, babikutu. Vrai. Oh $100 ba iba ke ba fola. Quand on restaure d'amé, les $100, que bas, Zongo, mais ça petit va foutre même nerveux. À Centre, il y a un petit là, bon, c'est quoi, yo? Pour amour, on est bon, on est, on est biso. Il y a pas coco. Le représentant de Mokimombe, Bagabiso doit avoir collé Gabonio, c'est comme voilà. Il y a jamais. Donc vraiment. oza kwanda oza mama nanga topesi bino bamboti na bino topesi bino lokumu na bino journée wana ya le 2 juillet tofetaka yango nde mpona nde ya kokumisa bino bamama bino nde bozali likolo na nyonso soki tupona nga kutu tozalaki bato oyo ya kopersonifie nzambe nakobenga ta nzambe mama mais kimbango aboyi yango tozwa nzambe tokomisa ye moto donc tokomisa donc
apesi moto na ebité mutuna Matondo soki ezali tokomanyola kaka na kati ya PV Congo ndenge Voice Kimbangu apesi biso 16 740 000 mémoires matondo mingi koko koyoka yo mutuna pe ezali boni pamba te mbela elaka oyo ekoyelaki bamessager bamessager sikoyo balobi Koko Mangongele balobi azalaki regema na betaka mindule makambo ebele bimi na kombo na ye bino bamessager po Koko Mangongele ye moto aye kosikola kozongisa susu bilenge oyo Kimbangu alakaki au travers ye Koko Mangongele kasi mingi bayebi ye nano te boye toza na mboka Congo toyebi oyo mosusu bakolobela bakoko bango nde balekaka mingi na bamedia na biso mais Koko na biso babengi Mangongele oyo akutani na mvuluzi Kimbangu bayebi ye nano te kibomoto na ye image na ye bato mingi mpe bayebi ye nano te po ntango mosusu aleki mingi na media te lokola bandeko mosusu bakoleka le 20 juillet oyo bamessager bakofete 10e anniversaire ya disparition na ye ya nzoto au travers biso alors liloba nini okoki kozala nango mpona koéclaircir mpona moto wana na kibomoto na ye Koko Mangongele po bato bacomprendre mwa moke lolenge kani oyo akutani na Koko Mangongele mpe kibomoto na ye azalaki ndenge nini kovivre na bato mpona kotalisa mwa moke ndakisa ya Koko Mangongele mpona le 20 juillet oyo ya 2018 maloba mboka esengo mingi bandeko boza kolanda biso vraiment pona ya Koko Mangongele azalaki humain lokola yo na ngai azalaki père de la famille azalaki na mwasi na ye pe azalaki na bana na ye aza ancien garde civil oyo bakendaki kozwa formation na mboka Égypte azali mwana oyo abotami na papa Matemale na mama Davu abotami le 10e mois donc le 10 octobre 1964 abotami na 1964 na âge ya 32 ans ayaki kokutana na âge ya 31 ans plutôt ayaki kokutana na Kimbangu wana ezalaki le 1er décembre 1995 mais bien avant cela ntango bakendaka formation na Égypte kokende kozwa formation ya bagarde civile bakotaki na kati ya pyramide na pyramide moko eza kuna eza na kiti ya roi Ramsès II atika aloba ete mutu oyo akoya kovanda wana soki avandi awa minda epeli ye nde mutu akodirige monde mobimba ye nde mutu akobikisa mokili mobimba bakendaki na cadre ya batouriste mpe kovisite nini pyramide wana Égypte na Égypte aye alobi soki nga navandi awa kiti nini mwinda erosani ekopela ntango akei avandi mwinda eseni epeli donc wana na Égypte wana kutu nanu te akutani na mvuluzi Kimbangu wana bien avant année 95 wana ntango avandi na mwinda epeli bato boye kotala mutu ya avandi na bake babengi bato mpo baya bazwa bafotographie ye avandaki kutu te alingi te kaka beminde eseni epeli baye basu bakangi photo wana la preuve ne photo na ti lelo toza nango na 1995 aye kokutana na Kimbangu na en face ya RTNC côté akan kokolokuna akutana na Kimbangu wana azalaki soda ayebisi ye mwana bakoko no balingi yo mingi bapesi nga na kopesa yo likabo oyo osangisa bilenge nyonso tu oyo babotami na PV yako ya Congo mais nga aza soda est-ce que non ça makambo nte yaka tokende ngai na yo apesaka ye 4 places oyo faut bakende bakutana na ye bakende bakutana les 4 na Matadi Mayo donc bakutana le 1er décembre bakutana le 4 décembre 95 na Matadi Mayo bakutana na Kimbangu bakenda kuna na Matadi Mayo akenda baboya kokotisa ye akei asali losambo boye akutana na papa Longi oyo azalaki na kati place wana ntango asali losambo likolo eyindi fungola oyo esika bakanga Matadi Mayo wana eseni ebukani apesa 4 places ya biso susu yaka tokende tokutana na mangengenge tokendaki biso nsu ba messager tokenda na mangengenge alobaki tokutana lisusu na arbre de vie na ambassade ya Belgique tokendaki tokutanaki na ye na mvuluzi Kimbangu Mvuluzi Mangongele tangu na continuité ya mission na ye ayi ko sangisa bilengi abanena ko propager bona na ye na kati ya centre ville na ville kuna azali ko pesa bona na ye batu o bayebi banomona mutu moyo mulai bana ko lata nzambala alati na cuir moko likolo ba desina aigle na sima na kote ya Mvuluzi Kimbangu ayi ko bimele ayi bisi keno mwana isika o vandi awa vie babylonie donc vie babylonie zali vie o de tout vivre ya ba ambiance ya ba business ya ba nini eza makasi kene
na badara kuna esika bakoko na yo babongisela yo okuta pe bande kono musu bazina ngambu ya masina kuna yango ayaki kolongwa wana akei bayambaki liboso epai ya papa na biso mbuta na biso papa Ronvens na palais na ye oyo ndako ya étage kuna ba o bazana ba yebe événement nini oyo eleka wana tindenge na kati ya continuité ya kopesa bwana na ye pe bafumu ba ye kopesa mabele esika oyo boza komona wana esika oyo lelo oyo esika oyo tozwami bafumu ba ye kopesa ye place wana na continuité ya kopesa bwana na ye ndenge pe biso pe tosaya nini toye pe kokuta ye na kati ya nini ya likambo wana pona ya kovivre azaki na savoir vivre avivaki na batu nyonso tout la preuve ane tomonaki yango tokouta musika na zamba na bakolina mutu tokoya nango arobenga ba mama arobenga ba soda akabeli bango biloko wana mais biso basali kutu bilanga wana te na biso touti ko souffrir comme mango ba kilomètre de to matina ba ngomba donc azaki mutu oyo azaki na bwanya pe na peve comme pe azaki na bolingo ya batu nyonso tout tomonaki ye tovandaki na ye tozalaki na ye apesaki biso bwanya apesaki biso mateya atesaki biso ba secret de la nature ba secret ya ba métaux ba secret ya pierrerie ba secret ya ba mbisi ba secret ya biloko nyonso tout abombelaki biso eloko moko te na kopesa bwana na ye na komanula batu na kolakisa batu ba o bazo ba occasion ya koyoka ye mingi te parce que mingi na temps wana ba biloko oyo ya internet ezaki pena na top penza te mais na ba radio na ba TV aleka ba émission ebele ba bengaki na kombo ya prophète professeur donc abandaki koloba makambo oyo ezali kosalama pe abandaki pe koloba pe ko apprendre pe batu ba leçon mususu ya sika pe o batu baseni ba yebite voire même ata ba professeur ya ba université bazalaki vraiment toucher makasi à travers mateya na ye à travers bonne na ye nini oye azalaki na yango na kati ya continuité asisaki déjà mission na ye parce que na ngomba ya 2007 ayaki déjà que no bino ba messager bobima bolata ba costume to ça lokwa neti bobimi déjà na ngomba wana alobaki te nzambe ya bakoko tala bato minene oyo batanami liboso na biso apresentaki biso devant nzambe ya bakoko donc mission na ye pour dire que non akufa yemo abaneko bango mutu akufa kate parce que mutu azali na 7 corps oyo azalaka nango soki opère de corps physique il y a d'autres corps oyo esalaka ni oyo esalaka oyo ezali toujours na kati ya continuité de continuité parce que tant akufaki wana le 20 juillet wana une semaine après esika oto baneko kene kosala misala na liberté kuna amonanaki na batu avandaki pendant plus de 30 minutes na batu pe boye keno bakaki sangwa keno mutu wana akufa abite bwana makamu oyo ezali koleka na kati ya Kishasa kuna te ngayo nazali physiquement donc pour dire que non akufa te pona ya koloba keno ndenge nini oye avivaki azalaki mutu lokola batu nyonso surtout azalaki na mwasi na ye azalaki na bana na ye na misu na biso aboti bana mibale oso tomoni ope toyaki kokuta pe tokutaki bango donc azalaki mutu lokola mutu abane kolia na batu nyonso surtout pe abane ni na régime alimentaire na zasu ko se souvenir abane kolia musulune ezalaki juste kaka misi tuna po ani habité depuis na botama maman abiso alobaki no balakise ke no ngai na lia musuni mais azaki végétarien te mais abane ko na mbisi mbinzo mais musuni autre avec musuni viande rouge ou soit viande blanche abandaki kolia yango te vraiment donc azaki mutu sonet esengeli kamu ya kogangela akoganga so esengeli kamu ko conseiller akoconseiller so esengeli kamu ya kopekisa akopekisa donc azaki mais azaki mutu moko pe ote lokola guru moko boye abatami na kati ya mo place ya mo monastère mo bokenda ko talibe rien abandaki ko tambola abandaki ko seka abandaki ko lenda na batu surtout la preuve ane abandaki ko kende émission na radio yemoko arolongwa depuis Badara esika wapi etanu na biso ezwami akene tina ville kuna yemoko azaki na policier te na garde de corps te na nani te azaki toujours habillé en raffia tant on était comme en 2007 bayaki koyebisa ye epai ya bandeko na biso o to bengi baba o bazamane fobele ya kolekanga o ti donc ba bazamane fobele kovo wana bangunde na nzete bangunde batu bayaki koyebisa ke no papa ya so to moni ete ozali ko diriger monde mobimba esengi na osiko ngonga ya erokota na kati ya ba bureau ekoti esengi na fo olongola elamba oyo olata nini costume donc prophétie wana euteke pa ya bandeko na biso wana ya bababa donc ndenge toza boye toki ko négliger mutu mon côté ceux qui azaki na esprit ya négligence mais celle ngaki a capté message na bango wana te donc tant aussi alongolaki déjà rafia alati déjà costume boye ezaki déjà fin ya mission na ye la preuve naza suko se souvenir naza photo souvenir mo be ngomba na ya suka ya 2008 tam azali ko mata nazalaki na sima na ye amata ngomba wana na ko lemba nyonso tout
azaki déjà fatigué. Azaki fatigué donc pour dire que non d'autres gens oh non ba bomaye onini boye biso tozalaki naye batika jamais ko bomaye parce que nanda kuna biso kuna na bois noir ba messager boye bien ba bete masasi kuna mais etikala ko zwati bakanga ye batina 50 soda ba bakanga ye pour ningi a dévoiler la vérité ya kimbango ba mona été donc aza mutu mobe otoki ko tiena ba optique wana te ke no bakanga ye ba bomaye ba empoisonnaki ba bloko tout ça ce sont des histoires au kaka batu ndenge balobaka après disparition ya mutu mais il est azaki mission na ye na 2005 ki mbango ayebisaka ye 10 ans après akoya ko sani akoya ko visiter donc biso pe tozape na ko commémorer 10e édition ya disparition et donc tozana kati espoir pe ape va comme te bien physiquement ou soit spirituellement akoya ko visiter biso aya ko aider biso na ba problème o to salini tozali na yango pona pe ya évolution ya likambo eza na ngo donc biso ana kati ya mwana to ya mabangunza oba mbiku di baya ko ebisa biso ba message o ya ye Vuluzi Mangongele moko aloba ete mutu wana akufa te akenda quelque part akenda ko ba donner makambo etali création na invention bakutana kinye na kati ya zamba ya ngola mususu ayele susu abu ayesu koloba susu kaka na 2018 o toza o aye ko pesa confirmation que no mutu wana monier na niveau donc aza na extrême na niveau ya likolo ya mokili mobimba alobi ete 8e octave ningi mo albert toza ba tu 8e octave donc à moins la 8e octave abi keno nini Mangongele Vuluzi Mangongele ayebisi ete keno message yango nde ezali ko patronner ba religion nyonso tout na monde donc ekobana à partir ya Congo awawa donc message o ezali comme ya ko négliger bino bandeko o bozali ko nanga bisika bozami o bozali ko commémorer et édition o ya 10e édition ya disparition ya Vuluzi Mangongele to ba ete to vanda kina grand esprit to vanda kina mutu o azaki munene o atalisa kibiso bonya pe maele donc to senga na nzambe ba ko apesa biso bonya pe maele o ye azalaki nango pona ya ko défendre ye parce que jusqu'à présent 10 ans après tout ça nan bilan 10 ans ya kozala naye na 10 ans ya après total le obe évolution niveau nini obe c'est le obe to évoluer tozala batu o ya ba sentiment so net to évoluer te to vandi sa bonya pe mael na biso ensemble to luka ndenge ni tokoki ko marcher ko évoluer le obe to moni bande ko balongwe libota mobimba balongwe musika baye awa juste kaka pona ya rosani ya ko vérifier pona pe kozala à la page ya kati ya makambo oyo ndenge ye moko alobaki yango donc abane ngape ofimaka ngana na vandibo tolinga tolongola ngo na image mpona esa biso moins sérieux mais yango c'est na okunda ngo Titi est comme officiel. na bon mongo c'est officialisé mais bafilme na biso ngo Voilà magamine ça. eleka Ndele mjako sala babiloko. filme ka ngani na vandibo siko boy tovandi awa toza na siège social ya bamessager toza ape longo na mbuta Ronves bakolo histoire yango bede toza ape abe na paka Lunda moko ya administration Lunda zindat tozali ape na mbuta Zola toza na siège social donc neti bureau central oyo ezogere bato tout baza na États-Unis na France na Londres na Amérique na Canada mokili mobimba base fixe oyo boyokaka ke base fixe esika mondelo ezali esika koko ye moko azalaki ya administration centrale oyo ezokamba bamessager nyonso oyo sur base ya 510 millions de kilomètres carrés oyo tobengi mokili na biso planète Terre. Awa nde centre de la Terre. Tokopesa mwa liloba pona esika oyo pona koluka ko valoriser yango. Merci. Bakoko bapesa mwa bwanya pona bisika oyo. Po tomoni pe bakotonga musée na centre ville. Pona kozongisa bikeko na biso. Ena ngwende nango na terre virene kuna na Belgique na mboka ya France kuna babikeko na biso nyonso eza na ba musée ya ba Quai d'Orsay, Quai Branly. Yango awa tokopesa liloba epai ya bakoko bisika oyo lobi nango likanisi ya kokomisa yango mpe musée ancestral authentique ya ba art vernaculaire ya biso moko maloba talisa nano baninga mwa moke mpona esika oyo sika toza awa na bureau central matondo mingi vraiment oyo eza esika motuya
Et si tu as 5 bayimbo ka vraiment batiami vraiment na ngwende ya kolobela bakoko na bango pe kolakisa valeur ancestrale ya bakoko na bango to bilembo nini bakoko na biso batikaki tel que sika oyo koko na biso kimbango atikaki ke tosala adresse awa et que kosangisa bana bilaka ya kotomine ya 4e génération bakouta bipai na bipai bakouta mikili lero mais kanja ye mokati partout bakoya awa mpona koluka adresse oyo adresse oyo eza esika oyo prophète professeur alekaki mpona kotika identité oyo kopesa forme oyo lelo tokutani awa ngolobaki eza esika monene kosangisa bato ezali adresse oyo abengi c'est social administratif ya liloba ya nzambe ya maboko jardin social esika esangisaka biso yango awa ezali esika bureau oyo totikali kosala vraiment na mbende ya liloba ya koko mangongi esika oyo omoni ke toklasse mwa bilembo oyo ezolakisa lokola bilembo ya léopard ya poso ya léopard lokola bilembo ya baarme ya bafoto ya bancetre na biso oyo ezopesa histoire na kati ya mboka na biso oyo ezolakisaki bato ebele bakoya na adresse oyo mpona baya batuna biso mwa motuna oyo ekozala na eyanga yango nde peut-être totiami yango esika eza adresse kimbango alobaki partout bato bakoluka ye bakoluka adresse na ye fama te confusion eza makasi na mokili lokola confusion eza makasi biso totiami awa mpona kotalisa oyo ezali bosolo ya mfumu kimbangu ndenge alobaki depuis 1952 na lowa alobaki kaki osangisa bana bilaka oyo bakoyeba ye te meya kozala kati na bango mpona ye moko enseigner bango mpona kotalisa bango oyo ezali préparation ya kozela oyo babengi kongo ya sika oyo bato bakovanda na kimia bato bakozala na nkembo ndenge omoni tozali kokutana awa mpona tokolisa génération de génération bayeba histoire ya basetre oyo bayebaki nzambe cela veut dire oyo babengi c'est social et administratif ya bamessager de nos ancêtres na nzela ya limoniseli mangombe matondo mingi donc tomoni bikeko ebele baart vernaculaire ya biso art authentique à la longue ntango mosusu musée te awa oui bato bakoya kokuta musée bakoya kotuna histoire yango tolobi ntango okotuna histoire ne place oyo baolakisa mpe bilembo oyo ezali awa oyo ezotalisa histoire wana yango monike bakoko na biso basalaki ya mingi pamba te bakoko na biso bazalaki na foto to ndenge lelo ozokamera biso to mpe ozokanga foto me bakoko na biso bazalaki na sagesse to mpe boyebi oyo yambo akei na mokili ya molimo ezalaki na bakoko ya bwana mayele oyo lelo tobenga bango na livre français bascripteur c'est-à-dire bango batayaki banzete bayeba koma ya kozwa elongi na yo kotia yango na nzete mpe oyo ya kala oyo ekowumela mingi mpe oyo eza ya ntina jamais baosala yango na n'importe quelle nzete cela veut dire baosala yango na nzete oyo elongo bani oyo esengeli bagrave elongi wana oyo ezala lokola foto na kati na biso ndenge mpe ozomona awa koko boule kokotia likolo awa oyo koko boule éléphant to babengi nzoko bino bobi boule ndakisa cela veut dire oyo ezali nyama ya monene oyo ezalaki na kati ya ekolo na biso azalaki na connaissance ebele kati na ye tel que ozomona ye ndenge mpe aza na ivoire oyo ezali na misala ebele na kati ya mboka na biso cela veut dire bato bakozwaka ntina ya nzoko mpona mosuni na ye to mpe mpona ivoire na ye oyo bato bamoni ndeke wiso bazwi yango bateki bazwi mbongo or que non nzoko aza na mosala ebele ivoire ya nzoko eza na misala ebele oyo ezobikisa bato soki lelo toyebi ntina ya ivoire wana ya nzoko te contexte tokobikisa milimo ya bato tozoperdre bango sans ke bakende ozolobiko na hôpital to mpe na baeglise mais or que moto soki alati ivoire ndenge peut-être nga natie na mwa pta ezali na ntina oyo ezolakisa ke ezali kopesa ngai motu nawumela na lisusu mingi na kati ya mokili et puis
nazala na forme oyo peut-être batu ya mabe bamona ngai te à partir ya ivoire oyo eza ya motuya yango omoni ke boule oyo ezali explicatif na kati na biso okokuta mpe mikolo ekoya okomona mpe so bilemo mosusu tokobakisa lokola mpe oyo tozopesaka explication tie mpe elembo ya ngando to mpe elima ngando elima ngando awa na kati ya mabele na biso azali nyama oyo awutaki na kati ya moto na volcan na nsima ya mikolo na mikolo nde bamonaki nyama ya elima ngando abimaka na kati ya libulu ya volcan ayaki kokota na kati ya mai oyo babengi Tanganyika yango nde bapesaki yango nkombo laki Tanganyika ntango akotaki wana ti lelo atikala wana na kati ya histoire ya mboka na biso ngolo baketoza pe na banyama ya makasi lokola na mai ndenge mpe oyo aza na mosala ebele oyo soki lelo toyebi ntina na ye okomona ke bato bakoyeba valeur ya biloko ya Nzambe asala na mokili. Cela veut dire masoloni ata tokoti na mozindo te mais lelo bato bazomona ngando tato peut-être mpe azokanga motu na mai to mpe po azosala vengeance ne na mai nde bato bakobanga or ke neti biso toyebi connaissance ya makambo wana. Cela veut dire bakoko na biso barekomandaki tout bayeba ekoma ya kobenga banyama bauta na zamba mpe babima mokili bayeba ekoma bakobenga bambisi na mai to mpe espèce nyonso eza na mai mpo ke babima na mokili barekomande bango mwana omoni ke likambo kutuya biso mpe tobombi histoire oyo bato bakoya bakokuta na bato mosusu totie kuna lokola bastarle baza kuna bayaki tipa na biso awa. Cela veut dire totikala mpe na baimage na bango mpo bayaki na bafoto te biso tozalaki dala na mayele ya kokaptire bilomi na bango kotia yango na kati ya oyo babengi na art na banzete mpo ke bato ntango bakoya tobeta lisolo yango malamu histoire ebungaka te mpe echangeaka te bango nde bayaki me biso tokendaki te. Donc bahistoire na bango mosusu ezali oyo totanga meme na bachiki eza ya biso te me ya biso ezali o bato bakotanga eza na écriture makambo to eza na écriture na yango yango nde omona mikolo ekoya ekende ntina baministère ya enseignement mpona ke bato bayeba kotanga mpe écriture wana oyo bapesi biso na ntango na biso ya lelo mpo tobimisa yango elakisake wi bakoko na biso bazalaki bazoba te oyo so bazalaki batabwanya na mayele mpe yango nde batikeli biso matondomi namoni koko lufu apa akomeli biso awa boye pakalufwa alors solo be solo pakalufwa uta na ngomba ti tozalaki le 20 juillet en tout cas occasion ya kozwa yo ya na kamera ezalaki te lelo aloka tozwi occasion wana tika toprofite totuna yo mpe mongotuna koko lufu ozali moko mpe ya bamessager koko lobela biso nano mwa moke mpona moto oyo babengi Mangongele mpo motu na moto akoyanola mpe na ndenge na ye lolenge azalaki na kibomoto mwa ye ndenge azalaki kolinga kozala na mokili maloba ekozala pai na yo otalisa mwa baninga koko Mangongele azalaki ndenge nini na mokili na bato matondo mingi ndeko na ngai kanta na ndenge osi kopesaka maloba soki naza koloba na yo cela veut dire naza na esengo mingi oyo kutu papa na ngai na mama na ngai babota ngai bapesa ngai te oyo ngai nazwa na Mangongele cela veut dire vie na ngai na vie ya papa na ngai na ya mama na ngai ekobonga na nsima ya maloba oyo Mangongele apesaki ngai na mokili na biso tozangi écriture Mangongele apesi biso écriture ya eza na kati nango invention fabrication na création. Donc il faut totia eloko wana mutu bo moto ya moto ebandaka nanu wapi na kelasi soki kelasi ezali nde moto akomi mayele tozwi bonzambe toti kelasi yango wana elengi na ngai epai ya Mangongele yango wana atambwisi ngai bisika nyonso mpe nazali na bapreuve ebele mpo natambolaki na ye naza na bapreuve ebele ngai nakobenga ye Mangongele na kombo mais kati na ngai nayebi ke wana ye mei azalaki Kimbangu ya ntungu noa donc Kimbangu mokili mobimba ye azalaki donc azalaki na bwanya
mayele ya kolakisa mokili ete totambola ndenge lolenge nini mpe ya ye misala ezalaki na ntango nango mpo tozali kosolola na ye biso toyebaki te un jour ekoya boye azali koloba na biso tout le temps ke ngai naza na mission na ngai naza kosala eza ya 10 ans soki 10 ans na ngai ekoki na kosala voyage moko na Europe ye aza koloba na biso na Europe biso toyebaki akokende Europe soki asali 10 ans akokende Europe tomoni mutu aye brusquement mutu wana bino napesi yo susu 3 mois ote 3 mois na esprit ezalaka 3 ans asala sur 3 ans ba 13 ans ya service oyo bakoko bapesaki ye nde aye kotika biso kati na nzoto me na kati ya esprit toza na Mangongele agbomoro ashisho toza na yo koko lufwa aza d'accord ke atambolaka ntango nyonso na koko Mangongele nakobosala likambo Mangongele te mpo soki nabosani yango tobosani yango lelo oyo cela veut dire mokili na biso oyo ekufi apesa biso fungola ezali awa na base fungola ezali awa soki ata bakonzi ya mboka balingi ata lelo oyo baya awa tolakisa bango fungola ke kimbango azalaki na biso awa baya toza d'accord toza prêt bino boza mpe na mikili lisusu boyeba bien ke kimbango azali awa avec des preuves atikela biso mpe ezali awa na site. Donc, tu as un concours na bino, tu as poids, tu as un gouvernement mobimba. Comme on a la président de la République, tu as na bino, tu as potoboya. Tu as la marche, tu as le baran na bino, matadi mayo, tu as le batine matadi mayo. Mais tu as comme la bino biso nyoso na ici kawana pour la relagisa. Bokasi examen na biso, tu as la passe, tu as bosomi amboka na biso na kombo ya na. Matondo mingi pakalufu esengo mingi kozwa yo boye kosembola pe en tout cas toza kosepela matondo mingi toza pe bona mbuta zola moko ya oyo nyonso makambo etali nkunga ya ba messager donc yende makambo etali loyembo oyo ya lusanso bato nyonso bazwa lusanso ya nkunga nde pai na ye totalisi so maloba atalisa biso mwa moke Mangongele ye penze munini alingaki koyoka epai na yo ntango mosusu bon epai na ngai ntango nazwi lusansu wana siko tosangisa etando na biso etando ya nzete ne grand-père na bana chaque soir afaya epai na biso siko tando banda koyemba nzembo ebanda kozwa ye tro ezalaki nzembo oyo po nzembo wana afana nasilisa yango natunaka ya motuna na bi grand-père siko mbuluzi ntango olobaki ke baobete masasi na place bracona banayemba nzembo ngo ezali na lido nzembo toyemba na bi kimbo kembo nzambi kembo kimbo siwa sulwa omoni refrain wana lokola ekotaki na nzembo oyo nakomeka sikoyo oyo grand-père bana kolinga yango wana grand-père nzembo wana soki tokoyemba ngo ka mwana kudu mutu na nsima alobika ya losansu abando kwanza mutu akotombola so elongi te nzaya oso kembela babo bakwikila munzambe ku gutulendo kembo 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 nzambi kembo siwa sulwa tala libotaneza konyokwa mamoyindo poyotikaki nzambe ya bankoko yakaozangana kembo nzambe ya bokoko bomo ya sekoyo kozwa mokili mobimba kumisa bansa bandimeli nzambe nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokopona omoni nzembo wana nde wana nayebi soki oyo ngai oyo ebimi na mutu na ngai oyo ye moko apesa ngai tona tona soki nayebi nzembo wana grand-père fa kumbaka mutu mona azokanza mutu alobaka losanso nayebi te eloko nini bana koproduire pai na ye aza na biso aza koyoka aza témoin tondo mingi esengo mingi mutazola solo be solo ezalaki esengo mingi ya kozwa esiko mpo ezali centre awa nde bureau central base fixe de la frontière ya mokili mobimba sur base à 510 millions de kilomètres carrés awa ezali neti centre ya bamessager nyonso bazwami na mokili esika oyo bokomona kaka boye te bokomona ntango mosusu kaka boye mais esika oyo nde baoyo nyonso bazwami na étranger bakoya kotia loboko na loboko ya kovalorize baplace oyo esika oyo mpe koma neti bamusée na biso mpona kovalorize art central biloko nyonso ezali yango ezingaki grand-père ntango azali na ndako na matiti biloko tu yango ezali na kati ya ndako ya grand-père
endurance na biso maintenance biso nesali ndenge biloko ezalaka surtout linga ozala disparaître mais na 10 ans tika soki okonserve biloko oyo ezalaki tout autour na ye yango biloko ezalaki epai na ye akosa leopard no tout biloko ezalaki epai na ye phénomène il y a grand esprit. Ah, tout ça dans l'administration centrale, donc base fixe de la frontière. Est-ce qu'on appelle la tout ça dans Mbuta Province. Mbuta Province azalia wa tolobi ba kolo histoire ango. Parce que ceux qui a toujours la base fixe de la frontière, les alliés Mbuta oyo nde ba fungula ki bisiko oyo to vandi. Donc tout ça on a la cité Badara. Beder. Pembeni na aéroport international ya Njili. Musikati. Donc, n'a plaisir. N'a plaisir pour le monde entier. Vous n'avez pas batela mwasi na bana na yo makambo za nde belé ya kosala bosala bino bata poto tozali awa ya Afrique nzungu ifo ba nzungu na bino ya fini kuna ngwa atondo mingi Mbuta Province soki tang mususu pakalunda kosisa mwa liloba tosisi mwa liloba o vraiment ya kotindela bino eza ebele ya mwa moke ya koloba ezali ke biso nyonso surtout vraiment tozala bomoko bolingo peut-être moi matoi na biso tokende mosika mingi mais esengeli toyoka oyo esengeli toyoka ya motuya ya bonzambe ngelobake nyonso ezali ya koyoka te ezopesa mingi mpasi vraiment na bino bandeko na biso ya bayindo bozali kuna na ngambo ya Europa to na ngambo ya Asie naosenga na bino ke bolongola polémique makambo akoko mangongeli to na mapando ya mvurusi kimbangu to ya bakoko na biso pamba te temps oyo tokoti oyo ezali temps moko urgence mpona biso bayindo esengeli tozala bososoli tozala parci parla te lokola baye oyo babungi na zamba biso si todwi bososoli tocomprendre baréalité mingi oyo mpe bino boyebi na oyo biso toyebi na bonzambe oyo tozolobela oyo lelo bino bayindo esengeli to reconnaître ke esengeli tozala na religion d'état eza makambo bakotia polémique te oyo biso bato ya église des noirs oyo biso bamessager oyo biso bato ya papa nkusu oyo bato soki ya banani to bangunza te temps oyo eza temps ya polémique te toboyi yango bino bandeko na biso wana Europe toujours tozali bana ya tata moko mama moko oyo touti epai ya keteleki nango nzala mpanda tozala bomoko toyeba kobundelaki nkulu na biso tozongisa bonzambe na biso ezonga moko po toyeba kokombattre tous les systèmes oyo mondela ye na yango lelo mboka na biso Kongo ezobela me bino boza kuna ndeli bokimi likambo me bokimi te or ke lelo tomoni ke wi komba eza moko mpe tozobundela likambo moko bino boke kuna bozala na barecherche ebele oyo lelo bokozonga na kati ekolo na biso mpona tobunda toyeba kolongola système oyo mondela azala yango tolongola oyo tomoni eleki na mabele na biso ya mabe ce n'est pas que biso na bino to bando kobendana kati oyo bamessager boye oyo biso kuna bato ya église des noirs oyo biso bato ya fulani non toboyi polémique soki lelo biso bamessager tolekaka mingi te na média ezali mpona koboya polémique tozokende kuna mpona totalisa bonzambe to histoire ya bancêtre na biso basalaki nini batikaki nini balobaki nini ce n'est pas que tokomotanga o komba fulani non toboyi makambo wana tolekaka na média te mpona bapolémique kimbango aza gagneur d'âme te kimbango aza prédicateur te kimbango ayebi ke oyo temps na ye ekoki soki oyo mwana bilaka biso toaba na bilaka toboyi polémique tolingi totambola na kimia soki tokutani tokabola bondeko tolakisa bolingo oyo nzambe atikati na biso yango totindeli no bamota trop awa tokutani na se social ya liloba nzambe bakoko na biso tokutani awa teke mpona toyamba oyo mutu oyo elongi na ye eza ya bato ya kimbangiste non biso toyambaka tout le monde tel ke mpe koko kimbango ya mangongela efisa biso ke tokotambola mangomba nyonso mpona toyeba kovisite caractère na principe ya bakoko na biso
On a un point de train, tu peux essayer de nous emboîter trop, tu peux nous vraiment coup de chapeau, mais ce que tu continues à lutte contre la pauvreté, temps d'agir. Cela veut dire que tu continues à temps d'agir. Et nous, tu as 10 ans, où ils ont besoin de bâtir. Vous avez 10 ans où tu as dit que mais ça a la publication. Vous avez dit qu'il y a 4 ans, vous avez dit que pour la mokili mobimba. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez mokili mobimba. Kimba on voyait qu'il y a un message universel. Ce n'est pas que Kimba on voyait qu'il y a un bataba Congo. Non, Kimba on voyait partout dans toute étendue de la terre. C'est ça. Natondi binoko tondi, nakombo kakaya. Matondo. Matondo mingi. Alors, awa toza le 20 juillet 2018. Lelo ezali commémoration ya Koko Mangongele ndenge atikaki biso na nzoto na corps physique. Lelo yo ezali 10e anniversaire na ye. Awa tozwami na mboka ya Badara na cité des messagers oyo babengi base fixe de la frontière. Tozwami awa epai ya bakoko mpona ko mémoriser lisusu mokolo ya lelo. Donc les appels 10e anniversaire na ye, tous les 10 ans elembo ya Koko Mangongele pe ya Koko Kimbangu et Monisamaki. Lelo pe toko sepela po baike to yinga meli pona mokolo ya lelo. Mutuna pe bizali epa ya bandeko ba messager. Ya kotuna moko na moko na ndenge oyo ayebi bien elembo na ye. Oyo etikaki ye na mémoire pona Koko Mangongele. Na bomoto boye na mokili azalaki ndenge nini na batu ndenge nini navandaki na batu lolenge na ye moko na moko atikala tana elembo moko oyo akokolakisa mpona kotalisa mutu wana oyo biso tobengi Koko Mangongele na kopesa maloba epai ya Koko Koko Lunda a banda kondakisa biso na lolenge na ye souvenir nini oyo atikala nango na Koko Mangongele maloba epai na Matondo mingi vraiment Koko ndeko oyo babengi ndeko Kanza na sepeli mingi na motuna pamba te otuni biso motuna ya motu ya lelo na journal lelo lolenge omoni biso totelemi awa esiko babengi c'est social et administratif ya ba messager de Dieu de nos ancêtres yambo vraiment na fongola liloba na ngai na pesi batu baso bazolanda biso par-ci par-là bazali bisika banso bazali na ba intérieur pe à l'extérieur ya mboka na biso bisika banso bayindo bazali topesi bango mbote mingi pe topesi ekamemi ya mboka na biso oyo ezokamba mboka na biso topesi bambote ya mingi pamba te na kodécouvrir histoire ya mokolo ya lelo topesi mbote mingi na basoda mpe na bapolisi topesi mbote na bamfumu mpe na bankumu topesi mbote partout na bandeko banso bazolobela bokoko na biso mpona kobanza na date ya lelo oyo ezali inscrit na kati ya badate historique ya ekolo na biso na nkombo tozobenga Koko Mangongele na bomoto na ye ndenge kanima alekanaki oyo ezopesa biso souvenir tozali vraiment ravi tona esengo makasi ya komona na biso na Koko Mangongele oyo lelo tozobenga ye prophète professeur mpe tozopesa ye nkombo lelo na date ya lelo oyo apesamaki nkombo le grand esprit Mangongele oyo ayaki parmi biso bilenge ya koto mini mpona koremettre biso credo oyo lelo epesi biso fier ke to reconnaître bancêtre na biso mpe toyeba nzambe ya bakoko na biso ye nde mokeli mpe azali na bomoko kati na biso bayinde elingi oloba nini na mokolo ya lelo vraiment ezali journée ya le 20 juillet oyo ezali date monene ya kokommémorer journée ya Koko Mangongele to pensée ya Koko Mangongele azalaki nango na kati na biso bilenge ya koto mine na bukimosuni nini ya salaki pe nini oyo ye alingaki mingi na kati na mokili pe devoir na ye ezalaki nini etalisami na kati na biso na mozindo soki lelo bato bamonani awa ezali kotalisa présence to pe continuité ya programme ya pensée oyo Koko Mangongele azalaki na yango oyo bakoko na ye batiaki kati na ye eke azalaki grave ya kobenga ye na bakombo mibale prophète professeur ayaki koenseigner biso bilenge na credo oyo akutanaki na yango kobanda bomwana na ye juste kokoma le 1er décembre
1995 akutana na ko Kimbangu encore koko na eli susu oyo ayaki ko remettre mais oyo azalaki chargé na yango pona kotalisa et devoir nini esenga pona ekolo na biso Congo pona biso bilenge ya kotor nini oyo tobengami bana bilaka ya na maloba ya koko Kimbangu yango lelo tozali ko penser journée ya koko Mangongele azalaki na biso na Mosuli lelo tozali na ye na kati ya continuité ya programme na kati ya connaissance secret des esprits pamba te balobi nzoto oyo edécomposaka enyoko amaka mpe umelaka ekufaka mais esprit ya mutu ekufaka te yango olobaki lelo tozali na continuité oyo azali koalimente biso encore na kati na makambo oyo tozali na yango lelo omoni biso ebele awa journée na biso ebandaki depuis le 19 depuis le 19 pardon tokengelaki yango tozalaki na mboka Bois Noir esika oyo Koko Mangongele alingaki mingi so lelo totelemi boye c'est-à-dire toza fier parce que style oyo totelemi nango eza mpona Koko Mangongele makambo oyo ye alingaki mingi na mokili mpona kolakisa bato style oyo lelo topesi yango kombo style Mangongele c'est-à-dire ye moko moto atelemaki boye mpona kotalisa bato ke na esprit azalaki Koko Kimbangu mais en chair azalaki Koko Mangongele mais mpona bato badécouvrir c'est-à-dire toza ebele tel que omoni biso totelemi awa bato Koko Mangongele asangisi basoda bayimboka bamfumu bankumu bato ya lolenge na milolenge bamindele Kimbangu Mangongele azalaki moto oyo azalaki na bokabwani te alingaki tous les races du monde mais asengaki ke na bato bayeba message divine oyo ayaki na yango ke bato tu bayeba nzambe ya bakoko na bango c'est-à-dire nzambe yango aza moko mais bato na bato so barespecte culture na bango nde yango omoni biso lelo tozorespecte culture na biso tozoko compléter histoire oyo lelo toza na yango na kati ya continuité de continuité ya pensée ya Koko Mangongele vis-à-vis ya credo oyo akutani nano bakoko na biso Koko Kimbangu yango omoni bilongi biso oyo tozali ya génération oyo toye toza vraiment na même connaissance oyo tozwi epai ya prophète professeur yango nde atikeli biso eloko moko ya motuya na nzoto na mosuni l'esprit pas na biso ko abi esprit eza une frontière souvenir nini oyo oza nango personnel oui oyo oza nango tamso ko ndakisa ke ndenge yo vandaki na yo personnel elembo nini motuya parce que na vivre lelo na bomoyi bwa seko na porter loko moko ezali grand histoire oyo ekokita na génération de génération ya ngai Koko Lunda c'est-à-dire histoire na nga moyebunga na mokili eza te à partir ya liloba ya Nzambe oyo babengi la parole de Dieu la vie éternelle c'est-à-dire lelo lobi nazalaki mokufi mais lelo nakomi moto ya bomoi c'est-à-dire tokovivre longtemps na mokili tokoumela pamba te na secret oyo Koko Kimbangu aye nango na génération na biso mpona totransmettre yango na tandi de la terre na toute étendue de la terre yango vraiment ndenge omoni bilenge bazali moto na moto aza na conception ndenge omoni nga naza fier parce que style oyo nalati grâce ya Koko Mangongele eloko ya motu ya lisusu yango wana mais bomoi bwa seko oyo nazwi grâce ya liloba oyo ya ye na yango na respecte yango avec beaucoup de respect vis-à-vis ya bacentre na biso ke nayebai komwa Nzambe yango moi tomikitisi tolongo elolendo totiki bisalasala toye tosalela bakoko na biso bayebana na mokili ke bayeba ekombo nani ya Nzambe yango moi tozali awa donc journal lelo eza ma accueil moko chaleureux mpona biso bamessager toyambani tokutani bitando na bitando bakomi na komi bamboka na bamboka tozali awa donc kotambola moto akozwa liloba awa tozali awa bacadre oyo baotambwisa liloba ya Nzambe c'est l'organisation ya liloba ya Nzambe tozali awa na batata bitando bazokamba liloba ya Nzambe tozali awa na badepartemento oyo basimi misala ya liloba ya Nzambe tozali awa na bacadre oyo bayebi mayenini oyo Koko Mangongele atikaki mpo batia yango na exercice c'est ça lelo tozali na 10e anniversaire donc okotambola vraiment okutana na esengo ya 10e anniversaire ya Koko Mangongele na même pensée oyo azalaki na yango Koko Mangongele alingaki bato mingi ayambaki bato ebele azalaki na bato ebele na nsima na ye mpona kolakisa bato misala mpona kotalisa bato bonzambe ya bakoko na bango matondo mingi na kotambola kotuna mpe motuna epai ya moko na moko alors tokozala na mwa lombango mpo nzela oyo ya masi lokola toza mwa mingi alors nazwi awa boye paka zola nkubwa zola
mutuni ezakaka ke elembo nini souvenir nini oyo ya yo oyo ezali ntango mosusu personnel ya koloba mpona moto oyo tobengi Koko Mangongele ndakisa na yo ntango mosusu kotalisa mpona nga personnellement Mangongele alebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na ye alapesi nga tonalité ya koyemba baloyembo oyo ezoningisa mokili kaka na nkombo ya nani elemba monene yango atanga alebi Koko Zola yaka koyemba nzembo na yo yaki nango nakoti mpe aleki mbango ayo ekota kati na ngai aya multiplier makambo oyo nga nasalaka awa na mokili c'est grâce à Mangongele epuis elembe mosusu ya monene ezali na ngomba ya liboso tomataka ne le 2 juillet 2003 mba liboso mangutu alobi ke tala na moyo komona mutu oyo aza mobikisi na yo mpe tomonaki mbango adefilaka 3 fois na moyo ezaka le 2 juillet 2003 c'est Mangongele miso nange efungami nazomona makambo ezo ya liboso kaka na nguya ya nani yaza komba donc ezali ebele batambola matondo mingi mpe tozwi Koko Kauzei pesa mpe oyo ya yo souvenir ndenge ovandaki na molakisi Mangongele. Bon souvenir ezali makasi puisque wana azalaki mobikisi na biso puisque oyo ayaki na eleko na biso bilenge apesi biso justement oyo naza na grand souvenir bomoi ya seko kosa définir biso ki déplacement ya moto comment akoki kovivre na monde oyo ase protéger na corps oyo azali mpe ayeba ndenge akosala voyage na déplacement ya corps oyo soki ezwi mwa bokono puisque corps oyo nde ebebaka corps oyo nde ezokaka mais na kati ya connaissance wana oyo ye apesi kati na biso po toyeba le vrai Dieu oyo ayebaki nzambe ya bakoko na biso nde alobi kete esengeli boyeba nzambe wana mpo apesa bino lumière ya kowumela na mokili bozala na longue vie donc naza na grand souvenir puisque nga nde naza boye nayebi ke na ye na lite ya kolibere mokili bazala na science oyo bakoko na biso batambolaki na moko towumela na kati ya mokili eza grand souvenir matondo mingi toleki mpe na buta mutu na biso apesa biso mpe oyo elembo na ye souvenir na ye nini oyo azalaki nango na molakisi bakoko lelo banzambe omoya seko oyo bakoko na biso oboyi bakoko filme yake yakekele ngai na koloba boye ndenge nayebeli Mangongele azalaki mbangu na kati aza na de bilembo na ye koetikela ngai nakoki kotika likambo oyo te elembo ya liboso ndako ekweyaka na États-Unis ndako ekwea na États-Unis Mangongele ayebisa biso ke le 6 septembre nakendaki na kimbango na ndako wana kuna ndako wana ebomi mabebe ebele kuna batambolaka olie to batambola nde biso totambolaka boye bango batambolaka marche arrière bakonzi na biso baliaka kaka likokolo oyo mikwaba ya bato par conséquence ndako wana fesani ekweya wana le 6 septembre et comme le 7 a répété yango le 8 Koko Zola aza wapi ezali ya uso kimia Koko Zola nde moto akotuna Mangongele ke Koko les États-Unis baradar eza ebele ndako wana ekweya ndenge nini Mangongele ayebisa biso ke na fani na bino bozoyeba ngai te par conséquence nakoloba lisusu te ti ndako wana esala nini okweya wana ezalaki le 8 septembre le 9 le 10 le 11 ndako wana esala nini ekweyi aya ayebisi biso ke lokola ndako wana ekweyi ekei libelela futa récupéré wapi ngomba na biso mangenge wana ezalaki bloqué na bato wana le 2 juillet oyo Koko Zola oyo toloba awa ayebisa biso ke tozokende tomona belemo na biso kuna Andre Kimbangu na Yesu tomona mobikisi na biso toke kuna losambo ya Mangongele ezalaki Kimbangu toyawa likolo ya ngomba oyo tontoyeba soki yo Kimbangu bafinga kona na libanda tomona na bongola meso mwene soki Yesu atika na libanda tomona na bongola meso mwene totaka esika moyo esani ezobima filme oyo nazoloba yango eza na RTNC moto abomi filme oyo koma na journaliste wana Rémi réalisateur batuni babenga Rémi atia filme wana amana Kimbangu kata moi na mama Kimpavita bakanga beglise nyonso tozongola bakoko na biso tozongola nzamba bakoko na komwanza na nzambe abo ya
atondo mingi koko toko balola pe koko pe tozwami awa koko pe souvenir oya koko lemba apesa pe oya ye liloba mpona souvenir mpona reconnaissance ya Mangongele souvenir na ngai ezali ke apesanga histoire oyo ngai nayebaka te na ngai mpe kotika koyeba te bapapa na ngai bayebisaki ngai te bakoko ya mboka na ngai bayebisaki ngai te mais ye aye koyebisa nga donc nazali loko esclave quoi nazotia bamabonza mpona vivre donc chaque fois mpona lala mpona prier donc mais ye aye apesi ngai connaissance ya histoire ya mboka na biso na comprendre logique ya bonzambe na comprendre réalité ya mokili donc nakoma à l'aise c'est pour cela na moment oyo nde tokanisaka kombo na ye donc naza na chance nakutana na ye parce que azali grand esprit nde naza na chance matondo mingi tozwani bongo koko Tsangani Mpanzu moko ya ba AD ya administration pardon bolimbisi moko ya administration ya jardin ya ba messager awa lelo tozo fêter 10e anniversaire ya koko Mangongele. Alors tokosepela pe tozwa opinion na yo souvenir nini ozali nango elembo nini oyo tant soupe personnel oyo koyo kotalisa biso mpona bomoto moye ndenge azalaki na bato maloba mboka wa yo yambo napesi nanu mbote na baye nyonso oyo bakozwa occasion ya kolanda biso na mokolo mwa lelo na banza awa tozali na premier site ya bamessager oyo tobengi yango jardin social ya Lokongolo. Ça veut dire lelo soki bomoni biso ebele ya baninga totondi awa tozali na kati ya kofete oyo babengi lokola 10e anniversaire ya hommage ya Mvuluzi Mangongele pamba te eyebani malamu à travers mokili mobimba depuis le 20 juillet 2008 koko atikaki biso na corps physique. Ça veut dire totikala oyo totikalaki, ça veut dire nde lelo oyo tokokisi lokola 10 ans oyo tozali kokanisa koko Mangongele oyo tozalaki na ye ensemble. Ça veut dire na oyo ezali lokola motuya oyo koko na bénéficier epai na ye yambo koko apesi ngai na bwanya mpe mayele oyo nayebaki te kasi na nzela ya koko Mangongele lelo nayebi ngai lokoso moyindo na uta wapi mpe lelo nayebi bokoko na ngai. Ça veut dire nayebi provenance mpe to mpe descendance na ngai à travers koko Mangongele. Ça veut dire à part cela apesi biso mayele mpe bwanya ya koyeba lolenge kani moto moyindo akoki kodéveloppe esika azali sans ke Mongele azala. Ça veut dire atalisi biso makambo oyo babengi lokola matière première to mpe oyo babengi les produits du Congo. Atalisi biso toyeba comment exploiter les produits du Congo, comment transformer les produits du Congo. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, alakisi biso makambo etali l'agriculture générale, atalisi biso makambo etali élevage, atalisi biso makambo etali pisciculture. Ça veut dire atalisi biso makambo ebele, ça veut dire atalisi biso écriture o lelo non messager azali kobeta tolo bipai na bipai bisika azali puisque ezali première invention o l'homme noir aina yango puisque batamayele baleka papa Mobutu balekaki basala écriture ya l'homme noir mais bakokaki te Kalbum Sentou Sédar Senghor balukaki basala écriture ya l'homme noir mais barisiki mais grâce ya Mvuluzi Kimbangu na nzela ya koko Mangongele lelo biso bilenge ba messager kobeta tolo te tozali capable ya kolongola loposo moyindo na esclavagisme makambo etali enseignement puisque enseignement oyo tozali kotanga lelo eza enseignement na biso te puisque babengi yango enseignement européen c'est-à-dire tozwa éducation français. Mais nous ne sommes pas des Français, nous sommes pas Congolais. Ça veut dire que tous ont éducation, il y a pas qu'on a biso. Ni on moni que non, koko Mangongele a pesi biso bina makambo baike ebele. Ça veut dire to pesika bwanya na maele na baye onyo surtout bazali kolanda biso bipai na bipai. Ça veut dire bayeba ki lolenge nini organisation o tozaki na yango à travers biso. Surtout na makambo etali loka ba feti. Mais lelo soki to moni o to mona lelo puisque ma défense ekotaki kat na biso na banza sei banaki da kat na mokili. Mais lelo yo na 10e anniversaire ya koko Mangongele na base conscience ya batu to pe ya biso ezongi ozo la kisaki esengeli tozala ensemble pour toyeba nini esengeli to tia likolo na mesa pour to développer richesse koko atikeli biso pour to mixa ekolo Congo pe mokili mobi mobimba na meso mwene mais na bakoko fimbu yake yakekele kochaki tembe bokase ke non suki koko azate ke non makambo ebunga mais non koko ayaki ni kwa former bakoko lelo biso bakoko to représenter koko Mangongele puisque makambo to lo ba yende apprendre biso
Ce qui est là, tout ça, il a mon colon, les alliés qui n'ont pensé en esprit et encore physique, dans le loin, tu fais la guinaille. Néanmoins, tu as côté, ça va messager, non, c'est ce que vous avez dans mon kili. Oui, bah, qu'on respecte caractère, na principe. Ça veut dire qu'on qui poule, n'a pas de ce d'aller à un cas, bah, freedom mes alliés, mais tout le canné vérité, bon zambé, tu prends qui à travers, bah, qu'on a besoin de la coco mangongele. Ce qui te bombe, pour tout le lundi, on va venir le gola tchadikel, pour tout le verre, bisomoko. Ça veut dire que notre bombe à Magamboana, mais awa et c'est un développement. Développement, ce baninga batambola qui bakena mikili mususu. Ça veut dire que ne peut ko luka, pour na ko bakisa mayele, peut ko kutana na lime suta ba oh tozana ngo posa pour travailler awa. Ça veut dire ko bisaleli, to na ngo posa, so le to développer puisque soutien na banza kata lino banzambi azala raté. Mais one love o ezongi na mokolo alelo. En tout cas, freedom et ali. To chi ande bona likolo na me. Ça. To e bandeni to za ensemble pour to e ba ko bongisa likambo oyo, to bikisa ekolo kongo ndenge to ko lobana. Ne ekotalisake tozali ya solo bana bilaka o totindami na mbuluzi kimbangwe mais soki tozali kaka na ndenge o ke non ne tomoneli abidi euza mwa pasi na banza mwa muke ona zalaki na yango wana baninga nyonso o bisika bazwami o banandi biso abidi na pesi bino mbote mingi freedom bobele na kombo yanza komba matondo mingi alors Koko lingiba soki po kopesa liloba na mwa ntango wa moke etikali biso oyo ya yo souvenir na yo na koko mangongele ndenge ovandaki na ye lolenge na ye na opesa biso ndakisala na ndenge na yo Lubanzambe omoya seko ekotikala seko yakomo nani ya nzambe oyo bakoko pona mukili mobimba yo zwana image ya koko mangongele bien koko on va comprendre que koko mangongele chika teste grand homme il est mutu aina savoir asika yeyo au shoko au gomoro mwana ya papa matemali na mama dafunindungi c'est un maître oyo balakaki mokili ke lonyako ya koteya bato afa tokotala monde na sika ye monde nouveau oyo babengi kongo ya sika ende professeur oyo molakisi na biso ya yambo biso te balakisi ya mibale ya misato na nsima na ye mpona kopesa vive voir ya réalité ya l'homme noir à travers la nature. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a promis un monde nouveau qui s'appelle Congo Asika. Nous allons balakisi ya yambo ya monde nouveau babengi Congo Asika, changement de mentalité. Tu na vive voir ya olakisa bato capacité nini tozana yango kolakisa bango mabele pe kolakisa bango likolo pe kolakisa bango secret nini ebatami likolo pe ebatami na mai ebatami na bangomba nyonso wana bakoko nde à travers Koko Mangongele nde apesi biso vive voir wana po tolakisa mokili tozali prêt mpona koede mokili na mayele nyonso oyo esengeli epesaka mpasi na mokili parce ke tobotamaki na elembo ya la paix dans le monde dans la paix oyo ya vive voir bakoko na biso bayebaki komo ya nzambe. C'est grâce à Koko Mangongele qui nous a fait aujourd'hui babenga biso bakoko ba messager à travers le monde bayeba biso bayoka lolaka na biso ke toye kobikisa mokili na bilona ya nzambe à travers la nature. Mais grâce à Koko Mangongele il y a sangisi biso 449 tribus ekolo Congo ya bayindo nyonso mokili mobimba pona. C'est bon. Bueno, ya la reverse va a filmer ya. Ya la reverse va a filmer. Reverse. Si la va a filmer lo que van a hablar. Bebe. ¿Cómo la puedo tomar la chica? Bebe. Bebe. Oui, oui. Les dates, on a oui, ça là, papa, avec l'univers, la petite donc, journal de ça, c'est le temps. Comme on a mototé. Comme on a mototé, donc, c'est mon mingi. Ah, window.
Koko Awendo. Koko Awendo. Awendo vandawa. Vraiment. Bao bakotia batembeza bana ba Awendo bakuna ba Londres. Na mai, Antoine. Ndeko na ngana vie Awendo tikila ngai bana Awendo para ba ndeko. Nda kwa bana ngana mutwa utala kako. Vie Awendo vandaga kanza. Ah, isika masolo e banda. Isika masolo e banda wa. Isika master na kumbia. Isika jana pizza. Master na. Ngapi na bana Awendo kwa Awendo akusanga ngani mapasa. Ali yeba ke ngapi na bana bavena nga. Il faut que la marque solo. Donc le messager que la putain la petite raille. Tanga ne devant du boy kanja na yo donc. Voya pe mai kula mesa wango. Sigo tobi a to pa ya Rovens. Ya Rovens a wazali Kembe. Ekembe. Mkubwa Rovens. Ye azali moko oyo azalaki na Koko Mangongele. Ya na Mangongele pour que histoire banda. Banda uta na mboka Équateur kuna na Mbandaka. Na 1976, 74. Donc, ok. 77, il est en autisme, Moussani à Soudan. Aïe, Bakoutou, Barabasoda, Bakoutou. Donc, il y a chaîne, il y a tennis, avec tennis d'argent. Si, il y a un 85, à ce côté, il y a un passe à la main. Ah, tu te prends là, à quel garde civil, il y a quelqu'un qui a un Zabat qui est bas. Mesango yango oyo pena montre vieux no mutatikela ngaoko kutuko vieux no mutatikela nga oyo na robane secrétaire particulier Mangongele nenga na secrétaire particulier vieux Koko Changani Mpanzu secrétaire particulier ya Koko Mangongele naso ya na ya Wendo Wendo pena la musicien Wendo ah tozana Badara BD Kamuna Motote Matondo mego kasi sengo mingi awa toza na BDR na cité Badara epai wapi kurutu waiti koloba Mbuta Rovens ye azalaki moko oyo bazalaki elongo na Koko Mangongele batambolaki na ye utamboka Équateur na Mbandaka uta 1974 nde akobakisa pe lisusu ndakisa ya kotalisa lolenge Koko Mangongele azalaki po awa tofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto ye pe akolobela awa liboso na ngai awa nazali na Koko Nsangani Mpanzu Koko azali moko ya administrateur général oyo ya liloba ya Nzambe ye akopesa pe liloba na ye ya kotalisa bomoto ya Koko Mangongele na tangu na ngonga oyo ya vivaki na ye ndenge azalaki alingaki nini bomoto na ye ndenge avandaki na bato pe akotalisa pe na mozindo lolenge structure toujours ba continuité de continuité ya programme na baninga banso epai bazwambi na mokili mobimba na ba messager nyonso oyo babengami messager de programme pe pona mokili mobimba na kopesa malobe pai na yo Koko Changani otalisa na baninga 10e anniversaire ya Koko Mangongele kopesa opinion na yo olakisa pe na baninga lolenge yo monaki ye molakisi ndenge azalalaki na bomoto na ye po bato mingi nanu bayebi ye mingi te maloba omboka wayo en tout cas yambo na pesi na mbote na bainyoso ba occasion ya kolanda biso bisika bazala en tout cas mbote na kombo nzambe bakoko na biso freedom bolingo wana ezalaka na biso yambo naloba na makambo oyo esengeli naloba en tout cas lelo na plaisir à trop puisque esika oyo tofandi oyo ezali mpena source ya provenance ya bwania oyo ya biso lelo tobinga bamessager to bapanzisa yango ya liloba ya Nzambe bakoko na biso puisque epa na ngai eyera bilenga bina historique monene esika oyo ezali esika ya Koko Rovens esika oyo nde ezali esika oyo ezali source oyo eboti bamessager lelo tokomi ebele repani na 4 écoles cardinaux ya mokili mobimba esika wana oyo tobandelaki makambo eza bina esika oyo outa ya grand-père na Malweka to mpe na Kasavubu esika oyo toya kofandisa bina idéologie ezali esika oyo na banza mesa oyo bomuna mesa oyo ezali na kati ya ndako oyo
ntango wana na biso bamessager tozalaki kuna na siège social te to mpe première site te mais esika oyo nde eza esika oyo nde osangisa biso biso ozalaki na ndako ozosangana na kati ya ndako grand-père afandi biso nyonso na se apartage connaissance to mpe ponana mayele bilo susu après 10 ans nakomi sui na kati na esika oyo erapele ngai makambo ebele en tout cas nasepeli puiske nzambe ayebi komokisa makambo na ye mbuta provincie kamora moto te ye nde apesaka esika oyo epai ya koko mangongeli mpona kosangisa bamessage nyonso wana avant tozala premier site wana ntango wana kuna tozwi premier site te kuna ezalaka na zamba donc awa ye nde atungaka ndako ya mbwe ya bato nyonso bongo na awa apa bandako oyo to etungama ye nde atungaka ndako wa liboso ezalaki etage donc bandaki kosangana awa mais après 10 ans après disparition ya koko mangongeli nandasi susu matami na ngai na kati na esika oyo ça veut dire c'est que eza changement ya makambo donc koko mangongeli alingaki tozala na molimo tozala ensemble mpona koyeba ndeni ya combattre maye oyo eyaki kobundisa bakoko na biso to mpe mokili na biso ye alingaki mpena tozala na molimo mpe alingaki mingi toyeba importance ya misala parceke mosala yango nde ezali bomoto ya bato motu azangi mosala azalaka moko loki faible to mpe azali arriéré devant bato yango moni koko ya kolakisa biso valeur ya mosala ya mosala oyo alakisa biso liboso ezalaki mosala oyo abengi l'agriculture puisque yango ezali priorité de priorité oyo l'agriculture donc ezali base kwa mutu tu kolala kolamuka aresonaka na kolia nini nzala ezalaka malade nzala maladi nzala ya maladi ebeli ya koloba eyali mai na ntango oyo tobombi nano tokoloba yango puiske likambo tokoloba na nzala mpona miniti oyo nzala etake biso toluka ata mwana puiske mo tolia na force ezali oya nde tobakisa matondo mingi ya solo mingi ya solo awa tozwaki bongo ya province tokozongola ye mwa moke bdr ye asimbi bo nzete ya bokoko oyo mpe atibelembo oyo ya bokoko oyo koko nde bango elongo na koko mangongele babandi bafunguli etando oyo esika oyo tobengi badara ezalaka awa zamba pai boye yokana banyoka epai me lelo oyo mokili ekomba bato ebele yaya province mokubwa ya baleki awa waboye toko yo lokolo ozalaki na koko mangongele otalisa biso ata mwa moke bomoto na ye ndenge nini azalaki mpo bato mingi bayebi ye malamu mingi te na bamessager nyonso oyo bato bayebi awa na engumba ya kinshasa to ya congo bamonaka mingi bamisusu tomonaka papa nkusu tozomona mingi bakoleka oyo bakosakola mpe liloba ya nzambe me koko mangongele bayebi ye mingi te bino bato bozalaki na ye bovandaki na ye elongo awa tozo kofete 10e anniversaire ya disparition na ye na nzoto liloba na oyo ozala nini ntango mosusu otalisa na bato kibomoto na ye ndenge azalaki na bato alingaki ntango mosusu kozala kolinga nini mpo bato bayeba mwa moke moto wana tobengi koko mangongele agbo moro oyo bongo tobengi ye prophète messager ya yambo ya liloba ya nzambe maloba omboka waye oki soso aleli soso wana aleli pamba te ngai na soso wana to na communication kaka esprit ya bato ya nzambe po ya nyama ngai na motu na ka osusi po kaka ngai naloba susu me ngai na kolingaki avant ke ngai naloba nano filme mo yango kuna oki soso aleli ya deuxième fois ta mo yango kuna filme na mo ba biso toya kosambela ifo mona biso na moi wana ke kolala donc kanza oyo eza mokolo lelo nzambe azwa lokumu kimbangu azwa lokumu na bakoko na biso makambo lelo oyo peti na ngai kianga na lokumu po mikolo ebele tovanda na ye besu orke babi na ntango okufi na te miso ezotala yebaka kolo eswala azali kolo eswala nzambe
ye moko yebindenge atindaki makambo to histoire ndenge ezoloba toza en face aéroport nazolobaka me soso ezolobaka seki histoire eyebani ngala vanda na mangongele nazolisa yo garso wana nga nayebi d'abord na nkala mbana ndenge achangeaka bani koloba mamo makambo kimbango bomonaki yango ndenge nini akutana na lipasa na ngai omona na pont Gabi ndako moko etage ezalaka na type moko restaurant kaka omoni sur Sende na Kasavu na kwendaka mo etage mozalaka mo station moko ezala bakutana na lipasa na ngai wana nga sikoyo nauti kokima guerre ya 3 jours ntango nauti guerre wana na kimi na mvula nini wana na 98 ok guerre ya 3 jours moko deja nayebi sokanja me nga bana na botama na mona na filme marque wana na kima na do momi na nga mwana kasi akubwa mwana loja 8 abe team donc mwana papa mba liboso ya mwasi mani France camarade basene na bamere french na bani po beaucoup la la vienne akamuze bele papa oui oza ya masolo kaka masolo allo sengo mingi alors bongo pe bongo tokozwa lisusu tout à l'heure awa bakoko mpona tocontinue likambo na biso oyo matondo meki Là, c'est au max. C'est au max. C'est le max. Bumba. Ah, c'est quoi votre moi? Sila te koko bongola maso. Wana. Bongola maso. Wana. Balati nini bango balati nini balati nini. Afrika yo. Mama biso yo. Oh ngam Congo na Nigeria, na Angola, na Gabon. Yaka balata yo. Esengo mwa mkwalelo eza fête ya munene ya mongele tobosana mkwalelo te eza le 20 juillet et le 2 juillet tobosana bada tiwana te bilenge yo chika na problème chika kosa nini bana poto tu baye bana ngola bayaki ya Gabon bayaki oto meri passé bayaki bongo na moyindo na Congo awa otelenga kwani otelenga te kwa mkwalelo ke mkwalelo mongele le fondateur de style mongele c'est moi qui lui montre la race et de choc mongele il ça que ngaite mais il de choc mongele yango to bengi bino nyoso ba indo nyoso so lingola to malamu BFF alia atelier to alia oh chaussures oh costume oh julien même si chaussettes et localité nzika oh là je sais comment dire je sais comment dire moi yango to na mesengo makasi na ba konti oyo basinya mikana na biso na bana komonyoso na pa oyo ko tisika baye
nzambe oyo nabateli biso esengo tuna esengo vraiment na baninga nyonso na addiction bimba et puis na bapapa bitando organe bitando et puis na organe ya bambruta za bantu ndenge otetambo moi otana bandeko na bolingo na misala moi en tant que grand couturier ade falanga masolo bambongo ebele kataka bonto yo kasuka fongola meso esengo te soki esengo ezali totomba maboko mpona koko mangongeli nini esengo na biso ezali mpasi ke toza na reconnaissance ya maître na biso koko mangongeli grâce a koko mangongeli nde asali biso bamessager mpo tozala boye topesi kaka matondo na baye nyonso baza kolwa na biso na 4 coins cardinaux ya monde mpona bayeba vive voi oyo koko mangongeli atikelaki biso mpona mokili bayeba bosolo ya nzambe ya bakoko na bango esengo na biso nde yango lelo toza na kati ya makambo ya koko mangongeli yango nde elati biso bilenge epesi biso bwanya epesi biso molatu epesi biso nyonso tokokamba mokili na komo ya nzambe ya bakoko elingi koloba koko mangongeli asukaki kaka na bwanya te me alakisaki 444 direction des études du travail mpona loposo moyindo azwa vive voi ya mboka na ye lolenge nini esengeli akamba topesi bakonzi ya mboka matondo mingi pamba te reconnaissance na nzela kimbangu na kipavita ezali pena komo ya mangongeli nde yango nde epesi biso esengo me topesi baninga nyonso matondo mingi na baye nyonso bazwi mokolo lelo tete tokumisa koko mangongeli oyo apesi biso vive voi ya bakoko mpona mokili mobili etika na se bo voi bakoko kimbangu mangongeli tumoko tobangi meso potomokezaa basekretare bali awa lelo kombo nanga sikali loba nzambe kokozola mokolo loyembo eyo kokozola eyo ye wana okamwa la voix qui chante les gars lelo kombo nanga sikali loba nzambe bomba masika talopongana zali molongi yango lelo babengi nga liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe mangongele bapesi nga boyebi mabomba mya sika na libanga talopongana zali molongi lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe utamangengenge kinomboka matadimayo senakomba nzambangu ya mojalisi senakomba ona shungu nzamba koko mangongele nalibanga talobonga nazali molobi lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe tikala seseko senakomba nzambangu ya mojalisi senakomba nzamba pungu nzamba bakoko na biso bapesinga webi mabomba myasi mangongele talopanga nazali molongi lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba mangongele yalabuyalanga mangongele yalabuyalanga mangongele yalangananga bapesinga boyebi mabomba mya sika na libanga taloponga nazali molongi lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe mangongele yalabuyalanga mangongele yalabuyalanga bapesinga boyebi mabomba mya sika na libanga taloponga nazali molongi lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe lelo kombo nanga ya sika liloba nzambe
naboyebi maboma myasika nalibanga talobonga nazali lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe naboyebi maboma myasika nalibanga talobonga nazali bolongi lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo nanga yasika liloba nzambe sebela nzela ya bongo okanga biso nyonso naboyebi maboma myasika nalibanga talobonga nazali molo lelo kombo nanga yasika liloba nzambe lelo kombo Déchargé sur mon téléphone. Hein? Mais c'est déchargé, d'ailleurs. 66, 06. Hein? Mais tu peux te charger, moi je monte.